Ya lelo eyei ya sika eyei bandeko boya bose connecte bozala ebele masolo ya kitoko mpe ya somo ya moto moko ezoya kala mingi te masolo ya bien 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 nde naye kobetela bino na kati ya video nayebisa bino mama mokili echange ngoyanga naza voix dido yongwa eyanga echange vidakakaliakakela boyebisanga maloba baloba na kati ngoya kili echange mokili echange me avant nabetela bino masolo ya moto moko ya somo Laissez-moi d'abord faire la promotion de mon produit. J'en ai besoin et c'est important de le faire parce que je ne peux pas passer mes quarts d'heure en train de parler de quelqu'un, des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont là sur la toile, pourquoi ils font le théâtre et voilà quoi. Mais je veux parler quand même de mon produit avant de passer à autre chose. Chères dames, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, je viens vous présenter mon produit qui se nomme Mama Zapomba Sen. Celle-là, elle a marqué son époque à un niveau extraordinaire qui lui a permis de porter plusieurs noms. À force de bien faire son travail, elle a plusieurs noms par rapport à chacune de ses apparitions dans un film. À chaque fois qu'elle tourne un film, elle laisse un nom et ça reste gravé dans nos esprits, dans nos têtes. Et elle a aussi donné le goût à plusieurs de faire le théâtre. Et c'est comme ça qu'on a vu certaines personnes tomber dans les théâtres, venir de nulle part et tomber dans les théâtres et veulent carrément mettre notre Mams dehors. Mais tellement qu'elle est inspirée, tellement qu'elle est soutenue par le Dieu tout-puissant, Dieu très haut, et que Dieu, ce que Dieu a mis en elle, crie tellement plus fort que le sang des Caïens dans le théâtre. C'est comme ça que Dieu lui fait vaincre du jour au lendemain. Du jour au lendemain, Dieu lui permet de nous montrer combien ce que Dieu est bon par ce grand talent qu'il a posé dans sa vie, qui est ce talent de faire le théâtre, la comédie, le théâtre. Elle joue tellement bien que je vous en supplie, je vous parle. Donnez-moi votre attention, venez de ce côté, du côté du Congo, venez voir ce grand talent qui s'appelle Sylla Bissal, ce grand talent de notre pays, de mon pays. Je me frappe la poitrine en disant que c'est un grand talent et j'ai même ma main à couper. Allez-y, produire des films chez SB, vous n'allez jamais le regretter et allez voir un peu, faites un tour sur sa chaîne SB officielle, vous allez voir ses œuvres, vous resterez bouche bée avec des très alors bonnes histoires. Elle incarne tellement de rôles, elle communique même son savoir-faire à son entourage et à ce jeune qu'elle est en train de former, à son équipe. Je félicite, qui font un très grand travail. Allez-y voir le designer, le design qui se passe là-bas. Allez-y voir tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment du waouh. Alors vous ne serez pas déçus parce que même les sites de tournage nous laissent bouche bée. Même la manière de tourner nous laisse bouche bée. Les images, la cohérence de l'image, des personnages, de l'histoire vont tellement à couper les souffles que je sais pas quoi vous dire. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. Mais sinon, pour chers producteurs, faites un tour chez nous. Vous ne serez jamais déçus. De l'autre côté, eloko ya te tinankwani quoi. Maintenant na yakoti na makambo solo makambo solo nde yaona utolo parce que na yakoti na makambo oyo ezo sekisa ezata na sens te mais sekisa nga mais photo betela ngo masolo parce que nga na lobi tout oyo na ekoloba. Pourquoi? Parce que Mams nanu atikala kobimisa ata audio na ete ata video na ete ata eloko na ye moko te mais lolenge baniokolelaka ngai Mams etindi ngai désormais ngai pe soki namoni eloko moko elekani nakoya koloba, nakoya kosala analyse na ngai par rapport à bafait kaka, na bouger te na changer te mais nakoya kosala analyse par rapport à bafait. Nazalaka mutu ya mawa mingi mais tout nga pena wanda kose moquer certainement na batu mususu parce que côté mususu ntango nazomona ndenge bazosasela ngai produit na ngai motema ezosuka
motema ezosuka ki paka kokona koactiva ngo kala mingi te mais sikoyo na répondre nano pardon otikela nga mwa ntango na répondre otikela nga ntango na répondre na ye napesi kaka bino mbote na ye kopesa kaka conseil na Maadi o petit frère na ye kope eza foto kaka namoni ya nango te petit frère batala na problème te petit frère nangaki nakata mais photo nasepeli non quand même unité familiale epuis namoni mpela bilongi ekokana nzambe apambola bino abatela bino tudi bayombe paske topesi bino mbote mpo nga mpe nabota mpa bayombe donc ya bino yango wana mbote napesi bino ya bino mbote yango wana ebwe ngekeke ave napesi bino mbote donc c'est un peu ça yadi na yazongeli yo nangi naloba boye yadi nabosana ye biloko ndambo lobi nayebisa okeke mwana wana makambo azosala yo otiki mpe ezotale kaka sikoyo natuni obotoli ye telefone bobotoli ye telefone mo mpo boverifie bainformation asolaka na nani ainsi de suite sikoyo mais c'est une violation yadi eza conseil na opesa mwana wana azoteka voice moko $10 naboyi na nga te me bwana atoko kangi telefone te yadi bino ntango botonga mams ese bakanga bino telefone yaya bakanga bino telefone te me ndeni ozwi okangi telefone ya Tania Madi tika boye ko mama pesa ye telefone na ye eza infraction oyebiso ake na lete eza infraction koza na droit okanga telefone na ye te bozongisela ye telefone lelo naopesaka baflash naotikela bino kaka botala bilongi nyonso na kotya me naoya oloba nsima nga alinga na kodétruire bato te me naopesaka baconseil parce que vie eza molai eza na makambo ebele Madi batekeli biso deja bavoice 15 me na kobanda na pokwa napesaki deja lolenge nini tokosala yango mpo ezala misa ma voice yango na yo kopesa yo conseil Madi omoni mabe tosalaka na mokili efutamaka na mokili kosalaka su bongo te tika kotongaka nkombo ya motu bokabwana kala bato mosusu baoloba biso nyonso totongaka te yaya nga atongaka na nga te nga abetaka lisolo me natongaka te soki motu wana tolobanaka na ye te vraiment na evitaka nkombo na ye au max na evitaka nkombo na ye natika yasala makambo na ye epuis naomona te nde naya kodénigre na kati ya voice moko boye tozalaka sérieux naomona te nde naya kodénigre na kati ya voice moko boye oyo abande obondelanga aza kotuna mbongo te mama lelo moto yango banda odénigre na kati ya voice oyo abande obondelanga nasala nini kuna mpa na ye kuta azalaka na mbongo te me ye asalela yo batele tournage combien etalama ndenge nini continue nano tele tournage yango totala na soki kosala mpe combien de vues abandaki kopesa la meilleure d'elle ti bozobima wana epuis elle te faisait confiance po soto na obima no na babisika na ngai lisano seke na osala opena confiance me yo osali nini na confiance yango me na attendant oyo ya dossier mosusu ezoya botala nanu mwa bocapture kaka botala tantine peselanga bakenya nyonso bakenienne na bakenienne nyonso mbote papa Sylvain na Kenya peselanga mwana mwasi yo mbote dossier ne ezoya Madi oyebi ye na ndo leka kaka oyebi ye boyebi quand même makambo asalaka na groupe boyebi Madi moto aya yebisa biso Madi yebisa biso pesa la Kenyan mbote oyo azolanda nde suka na mwana moto atumbi mboka eyo moto atumbi mboka bomona nzambe na ngai Mireille ngai oyo ngai nalinga na nga problème te nga yeyo bakangi yo chombo Tania bakangi chombo yeyo kangi ye chombo lelo mpe nalingi koloba nalinga naloba me te bote balaka ezoboya nayeka baprésente bino na kaka bato na ozonga nsima donc mwana mwasi atumbi groupe yeyo atumbi zamba ye nde pena atumbi zamba Sonia boni kimi eza attention c'est bon okota minya to te totikeli mama esinda gere yo vi oyo elala biloko mosusu soki ezosalama
motema ezoswa yo lobi ah ndeni produit nanga baonyokola ye boye ozotala kaka or nzambe abi o garde de silence je combattrai pour toi na garde de silence wana nzambe azoyeba nde nini akoyeba kobimisa bato nyonso na mpwasa bato nyonso bakosila makasi bakosila mayele sikoyo eza oyebi ya biloko mosusu esalamaka involontairement donc ena ye moko mwana mwasi azocomprendre ndenge nini ezosalamaka ye abimisa voice ye moko mpe azocomprendre te parce que sasiko eza onction oyebi mpeva bampeva longo soki ezi yo ndenge esalaka rik ozosote azoshinda baba mwana mwasi yo ndenge aza boye eza molimo ya nzambe ezosimba ekangi musapine ekangi voice ebimisi twa musapine ekangi voice donc akomi lokola ante par le Saint-Esprit parce que nzambe alingi aétablir lumière parce que ekomi ntango ya kodemaske yango boomona bango ne eloko balingi te baondima te ke moto oyo moto akosambanga mbo me asali yango wana ya makambo nzambe asalaka pour te justifier. Dieu est capable d'aller au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Moi ça tumbi zamba yeyo tanya na piombote yo nde nzamba ko utiliser pour na démasquer makasi. Merci pour na 15 voice mais natikali na ningo na 3 voice te ila 4 na pesi te na pia na ngaya komi tungisa te na pesa yo tina poko ekoka $40 kaya na pia na ngoza no calme mais anatanda na lingi siko voice asuka wana omoni voice asuka ezobima na 17h hour tango réunion ici la salama tindela ngango comme ça na sangisi esali ka 50 nyangant ba moko biso basu 50 comme ba nyangant après la tindeli omba moko na sali transfert eloko na lingi na pesa o kwa conseil zabo zwa tango ya kosambela mama Didi zwa tango kosambela en dehors zwa tango kosambela zwa tango ya koyeba le caractéristique d'un leader azalaka ndenge nini botangaka ba livre une personne qui est censée gérer les gens quel est le charisme qu'il doit avoir. Comment elle doit résoudre le problème? Comment un chef résout les problèmes? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Avec quel genre de personne elle doit être entourée? Na domaine naïe, par exemple. Ba livre zali, totangaka yaya, tangaka. Carrure ya leader ezalaka ndenge nini. Mutu nyonso te abengami kozala leader yaya. Eloko nde eboma na Congo yango na mutu nyonso akanisi ke po asali moindre succès il faut azala leader te epesamela mutu nyonso te kozala leader eza na bato bapesameli mpona kokamba na bato babotama na bokambi te soko botama na kokamba nde okokoka kokamba bato soko botama nango te kobanda kosala semblant kokamba bato mokokoka te parce que batiki ya bokambi kati na yo ezali te. Parce que kati na yo batiki ya bokambi ezali te. Et puis eloko mosusu nga nazoka mwezani. Apparemment na kati ya groupe ngo tuba na mike kande bazali. Maman, soko koli. Soko lingo pesa ba responsabilité ya solo. Pesa ngo pa bato ba komeli. Oyo baza soit na ba âge na yo to likolo na yo. Et puis élément majeur ya kotika nani na yo comme notoriété na yo na maboko ya mutu ozo pesa ye notoriété na yo na maboko ko pesa ye confiance ko pesa ye ezalo kwa simbi moi dignité na yo moi personnalité na yo na maboko il faut zala sûr kaza na sagesse ebele makasi soki te simba te yaya soki te pasi na mokili oyo ya se. Il faut koyeba avec qui et là baninga mususu kozala muninga mais jamais akomonaka chambre na yo et là baninga mususu kozala na ye akokota na chambre na yo akokota na cuisine na yo okovandisa na mobali na yo mais na moya lelo za baninga mususu kovandisa ya ata 2 minutes na mobali na yo te po 2 minutes suffit akobomelo libala. Et ça na mutu foza na maturité suffisamment de maturité pour qu'on a tike la ye personnalité na ngai ya sala nango ndenga moni.
Moto na oti kele notoriété na nga fo na mona que azana ba capacité ana sagesse na intelligence ya kokumbela yango ndenge sengeli. Tu ne peux pas être entouré de petites filles parce que yozo linga okonza bango kaka. Te. Pour la moussala, je veux bien parce que tu ne peux pas les empêcher de travailler. Mais au côté ça mona ba carré ya vie na ona ndenge moko boyete bana mo ya mikie. Et car eleki makasi mingi. Moi na soka silika na ndenge ya ko réagir différemment na moto akole na maturité. Certes, il y a aussi de ces enfants qui sont matures. Mais na mo ya lelo bana ya moins de 30 ans mingi ba na maturité te. Na lobi te ke baza te baza, mais mingi ba na maturité te ba ko la vaille que vaille. Bazo kumbama ndenge va ememeli bango ba sentiment polémique comme ma vie normale. Côté kamuninge comme lokola ya za danger, manque de respect yango nde bazo kumisa na société. Pour ce que zaki yango tembele ba toni so bazo finga na pour x y mais bazo asu na ma force te. Manque de respect nde e comme cop na biso na Congo. Et au moins nde na ofinga finga ya sentir. Yé na koteke ba voice na lekele na internet. Ba comment traiter ba problème bongo. Ce que yo s'entourer na 30. C'est quoi na 30 problèmes yaya. Ou s'entourer na 50, c'est quoi na 50 problèmes. Si qu'on nenge to zaboué, ton cœur bat plus fort. Ou les novelas, koudou, koudou, koudou. Tension, c'est bon. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir mettre des limites na ba relation. Ils ont na relation oyo, ba koti sarango na kati na ba relation. Ba petite na nga ya mo confiant. To mona bango ba sukisa mamu na ndenge kaka. Nzambe da salela au choix. Pasteur Nabiso Ateyaka, pasteur Dalo, notre papa, Ateyaka, le choix des amis et qu'on détermine réussite to nini na yo. Tu es entouré de qui? Ta lelo, Tania, mamni osali. Ta. Sko Tania, bakange chombo, mais babimisi na groupe ta zaka wana. En même temps, 4 voice na yo ya nyongo na opesa, mais voice asuka to yokanaki, tindelanga, comme ça tindela o $50 en bas. Oso comprendre. Bongote. Madi. Nanga na problème na ote mama. Na opeso ka conseil. Et puis na vie. Soko lingo ke liboso. Munyo sa renda au service. Zalaka na reconnaissance ata service moko. Kulinga o dénigrer ka ete. Soko zo lingo dénigrer. Nzamba bando tombola eka na dénigrement na yewana. Yo sko muto bando bimisa. E bando bimiso kaka ba yo ikaka boy. Yo quand tu dénigrer. Motomboli lisusu koleka. Mutaza dénigrer le plus ces asko yo. Ozo mon. Mais soki yango moni nzamba loba na Bible. Linga moninga nengo milinga. Ko bipo anini. Parce que tout ce que tu penses faire pour l'autre. Soki eza ya bien. Yo kozongo double. Soki eza ya mabe. Yo kozongo double. Ndenge moko ozo mona. Par ces voices, vous avez voulu dénigrer Mams, ta lelo. Siko ta lelo. Par des voices là qui sont sorties, vous avez voulu dénigrer Mams aux yeux de bateau bozaki na bango na lisolo. Mais muto aza plus sali doublement ezayo. Tango Bible zo eba na mutu ke linga muninga lo ndenge yo milingaka. Nzamba eba anyoso nzamba lo balika mpamba te lo bango na tina. Quand Dieu le dit, c'est parce que quand tu fais du bien à l'autre, je te le rendrai au centuple. Tala lelo. Tango lingi pe kosala muninga mabe, il te rend au centuple. Olinga ko dénigrer Mams, nani asambu na minito. Zalaka sincère na ba relation. Zalaka sincère na ba relation ko zalaka na keto te na kati na yo zo linga mutu moza na keto, o zalaka brèche moko efunga mapo bando bimisa keto na onyoso. Non, ce n'est pas bien, ma chérie. Ce n'est pas du tout bien. Tala lelo côté to komi. Tala lelo yo côté to komi. Muninga zalaki na yo azo vanda na azo lia na yo aomela na do bokoza pe capable o sale mabe makasi. Po banda lia na bino bima na bino aoke na bino babisika nyonso babisika ya lisano bozo seka bozo bina ba télé tournage bando le kakito ngabe na ndo tala ngona zo encourager. Mais on va perdre biso. On va perdre combien de personnes? Tant on trahir mutuana. Dame so bando mona ye netika ka yonde danger.
po banda obenga yo ya retourner yazaki na mbongo te tondimi. Mais siko omoni ke oyo ozangi eleki mbongo, oyo ozangi auprès de mams eleki mbongo mama, eleki mbongo je te dis. Parce que lelo kozala na mams eza makambo nga pena na lobango eza makambo tuma yobisa nga ozo profiter na succès na oui na ndimi pena ke na profiter pena na succès ya mams na profiter na ngo makasi. Muto asolo nzamba apamboli azalaka bongo, entourage na yino ezalaka béni par son onction. Alors huile na yo ezokita wana biso nyonso to reconnaître yango tolia eralaka yango esepelisaka biso po esalaka biso bien et j'accepte bien. Lelo me mafuta wana etangela pe yo mama na musala na oyebi diyo na bino ninge esa eloko nini lelo tala eloko perdre likolo ya kozanga maîtrise, likolo ya bilobela, likolo ya komona baninga pamba lolendo nde moto ebomi. Beaucoup prenaient l'humilité de Mams pour une faiblesse. Mais yango faut kozalaka lokola un prince à New York. Ozo comprendre? Mams avandaki atalaka bango bamalmenaka ye basakanaka na yebi kaka but na ye ezalaki moko. Alors se concentrer, elle se vendait pendant ce temps pour que lobi ayebi que après avoir vendu sérieusement son nom, son talent, lobi akoyeba ko bénéficier nango. Pendant ce temps, les gens croyaient marcher sur elle. Beaucoup pensaient marcher sur elle. Mais les loyaux, tournions makambo ezui. Ah, bika ko, bika. Et quand même pas dit bika ko. Très sage qu'elle était. Ayeba kala na kati ya bakaima. Avant que otala bango. Yango mone sala bango ndindi. Mutu. Elle est passée par le feu. Muto bango babanda ko dénigrer ne ba dénigrer wana. Parce que bango da bataki na ba chaîne. Ils ont fouta ainsi de suite. Banda ko dénigrer so ba bengi se mutakala. Manelo taya ya ko sala awa. Ba sisi bo bandi ko tonga. Bo bosana ke nzamba zalaka roulage. Nzamba zalaka juste. Kongana ekoki. Moninga banda o supporter bino boko ko supporter ete. Quel phénomène. Lelo nzamba wafuta moko na moko selon nini nae la monnaie de sa pièce. Lelo muna mutawazo alifuti nae mam savandaki ndima humiliation lokwa penina azoko sela kabino ba film, mais pendant cette humiliation elle donnait la meilleure d'elle parce qu'ayebaki que nzamba pesi yo promesse. Abakouk toujours fidèle au poste na kosala musala na ngai ata humiliation ata kolela na kokendeka malembe titangu nzamba kosepela kopesa ngai sengo tangu nzamba tali niveau à se rabaissaki parce qu'on a toujours dit que l'humilité précédait la gloire. La parole de Dieu ne ment jamais. Pendant ce temps bozakane na bakieto nae bobanda ko cholaye. Je suis sûr, parce que quand je suis vos audios, ainsi de suite, tu sens que ça y a bato banda ko chola. Ça écoute na mbongo te tanga banda obondelanga. Oui. Yo po bondela bato. Yo pe ba edayo. Pour déjà quand le fait d'ailleurs jouer na banini na bino, pour bando pesa $1 million te, mais c'est qu'elle sortait. Ils allaient pona ko yeba ko ba pilier ya lobby na ya SB. Tala lelo yo. Mutabata mi alekio na mayele. Mutakimia ya sagesse alekio na mayele. Liko na mafuta nzambe esali musala nango. Yango soki nzamba apesi yo promesse. Basanza bambula eleka nazela kyango lokola Abakuk. Nalinga video na ndema msayembaka. Lelo na lamuki na tongo pona lobano merci. Atiki ngai te asalelinga ngolu abwaki ngai te asalelinga ngolu. Moïse mbi nzamba pambola yo oyo embela ngo pena mams na biso. Il faut na répéter nzembo wana lobaki, il faut na répéter ngo fona yembango. Liango conseil na kopesa yo linga moninga na sincérité. Linga yemka na sincérité lobi oyebi te. Lobi eza ya nzambe. Lobi eza ya tata nzambe. Tout peut changer. Rien ne reste constant. Nzamba a mon nene. Ne te moque pas de ma faiblesse. Si
azalaki nango te soit disant ndenge olobi tondimi kasi mais lelo oyo toloba nini nzambe bolingo Dieu restera juste yango na osenga nzambe baye nyonso bana baketo likolo na nga na mitema na bango moto na yo likolo na bango. Rends-moi justice Seigneur. Psaume 35 kaka kotika te so banguna na nga basepela mon sujet balobake tolongi to balobake tozotala ye kaka tokomona esika kosuka na kosuka place moko te nzambe nde muta kosukisa makambo nyonso bien kitoko pe propre bokomona pe kaka eloko bolinga bomona ya mabe wana bomona te bomona nde ya bien. Bien, ce que vous mijotez, c'est que vous êtes en train de tourner dans vos cœurs là. Ça va se passer chez vous, rien que chez vous et vos enfants, vos familles. Kanise linga yuana, eko melabino doublement. Ponga, na bata mi na shimba mi na makila ma yesu loko simba biso ezate. Nzambe ya mams, ça y est la biso nyonso babakuk nyonso ya sincère, ya vrai, ba vrai, ba véritable. Ngolu. Kamwisa banguna na biso. Bimisa biso au milieu de nos minguna. Etata nzambe. Discours on a komiango. Bimisa biso au milieu de nos minguna. Au nom de Jésus. Sois libéré. Na rien à pourquoi. Na bimina muki. Kola pambola bino. 2 émissions mon réseau landa na peka la mingita. Na esa bino la chaudière. Il y aura des morts. Nakebe tour. Nake tournage. En attendant, abonnez-vous. Bo s'abonner ko. Bo s'abonner, pardon. Bo s'abonner te mikolo yo. Bo s'abonner te. Bo like bien te. Bo aimer bien te. Nakei.